Shalom, 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 balinga bikati na kolo na pesi bino mbote na kombo na Yesu. Shalom, Elikolo Bakimia. Le Seigneur a dit que je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Après c'est biso kimia, peut-être vanda na kimia. Mais monguna nde alingite ke biso to zala na kimia. Monguna alingite ke biso to bonga. Yango nde konanga esengeli ete to telema asi aye ko pesa biso makasi ete biso to bundisa e soki ke olongite e kozala faute susu yankolo te ezali faute na yo kolala pongi te ezali temps ya losambo ya pokwa ndeko na ngai kolala te telema lamuka ete tobondela elongo bien-aimé dans le Seigneur benga mpe ndeko na yo benga moto azali pembeni na yo informé pour venir en susu ete baya ensemble to banda ko bondela na pokwa nyonso mabota munguna alinga mabota te alinga panza batu ela bayebi nzambe ela bayebi nzambe te alinga teke mwasi na mobali bavanda place moko alinga teke famille ebonga famille bato bazala na boyokani ye ayaka ko tia division ye des champions ya division mais mpona kobongisa na kelasi ya kobongisa ye akota na ye yango te biso mokonzi na biso Yesu Masiya yende mutu aye kopesa biso kimia yango de alobi natikeli bino kimia napesi bino kimia oyanga na poko ya lelo na micro ezali wa bino le prédicateur Philippe na yepete ensemble toyeba kobondela ensemble toyeba ko adorer Nzambe ensemble toyeba kobundisa moyini bien-aimé dans le Seigneur. Tozali na période ya guerre bien-aimé dans le Seigneur. Yango avant tokota na prière yango de tokoyeba kotanga maloba na Nzambe bien-aimé dans le Seigneur. Tozali na mukanda ya 1 Pierre chapitre 5 verset 8. 1 Pierre chapitre 5 verset 8 et le Bible. Soyez sobre, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, yango na yena maloba oyo ete toyeba komédite yango na pokwa lelo na prière ya pokwa l'heure de la prière a déjà sonné. Bien-aimés dans le Seigneur, kozanga te na appel oyo kozanga te ndeko na ngai s'abonner soki nano s'abonner te ndeko na ngai soki pe oyebi kosabone te ndeko batunaka tuna ndenge nini basalaka toyekola yango nde ezali malamu mingi koleka. Bien-aimé dans le Seigneur, maloba oyo totangi yango nde moto ekoyeba ko introduire biso na prière ya pokwa lelo, prière ya avant ya kokende kolala butu ezali moment moko ya ba enjeu ebele nikolanga balala balamuka te. Bien-aimé dans le Seigneur, yango nde ekomela biso te tozali na ntango moko ete nkolo asali kopesa biso vie asali kopesa biso vie yango na vie wana tokoki kotika te munguna ayiba biso vie wana. Bien-aimé dans le Seigneur, koluka te keno nalala nano mwa moke ete naya koprie nsima no kosala faute wana te munguna akoki kovisite yo kaka na mwa quelques minutes wana quelque 1 heure ou 2 heures wana okeyike olala oya kobondela nsima me ya liboso to préparer terrain. Bien-aimé dans le Seigneur, malobo totangi na pokwa lelo balobi ke soyez sobre et la sobriété ezali ke mutu o ezali koluka ete makambo nyonso ezala normal makambo nyonso ezala malamu. Bien-aimé dans le Seigneur, alobi ke tozala sobre veiller ezali te ke tozoloka tozana veiller non koveille ezali être vigilant. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons être vigilants. Satana avant nous la biloté à côté na vie na yo aya ko sekisa yo te. Le diable est méchant, il est mauvais. Bien-aimé dans le Seigneur, yango te esengeli to veiller tozala vigilant
soyez simples comme des colombes, mais prudents comme le serpent. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui osent simple, ils allaient malin, mais qu'ils la prudent dans la vie, il faut la prudent, bien-aimés dans le Seigneur, alors que votre adversaire, le diable, Moïse Nabiso, notre ennemi, le diable, il rôde comme un lion. Azoluka a déchiré nani, Azalikoluka a dévoré nani, ce qui a continué à bomber na yo, a dévorer yo, nazela bandoki, nazela ba démon, nazela maladie, nazela accident, nazela makambo, qui bien aimé dans le Seigneur, dans le monde, et Seigneur, il se tourne la mission, tous à la vigilance. Tous à la vigilance pour l'année, peut-être, Noki, peut-être, Moutoua, Zolokayo, comme ce soit Zali Kakana, 0 mètre nayo, comme ce soit Bozo Vandana, Indak Moko, Amelama, Okoye Bati, Nikolanga, mais Amelama, mais Yone Kota, Nakati Esprit, Yango Nanzo de Boye, Toi Inabangote, Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, ce qui est Ezaliba, être humain, Toi Inabangote, maintenant Esprit, Wanande, Mawate, Nakati Esprit, Yango Depre, c'est ce qui a lié, Nikolanga, tikete particularité à pourquoi les deux alliés tant sous la zone quand tu balades c'est où tout na c'est ya mais tous alliés kaka distrait tout ce monde a dit que non il y a un lion à côté de nous la zone quand tu au salaire a déchiré yo mais dans le Seigneur la vie est sacrée mais même si la vie est sacrée vie est sacrée moko oyo bien aimé dans le Seigneur mais ce qui va là les soins c'est ici vie est ici nango ce qui est kufi makamnyoso ici nango de Lamuka soit vigilant, tambula na vie, il y a sanctification, tambula na vie, il y a kobanga nzambe, ne tambula na vie, il y a koluka nzambe, mais na kobanga te, kozala na kobanga banga te, kobanga pe bandoki te, kobanga pe yesaka na wana te, kwete na Luc chapitre 10, verset 19, Seigneur a apesi biso pouvoir, pouvoir wana, eza na maboko na yo, likambo lisusu oyo Satan abundaka alingaka ete akomisa bato badécouvrir te ke non baza na pouvoir likolo na ye yango ozomona on dirait que Satan aleki yo na makasi non nous avons celui qui est en nous est plus puissant que Satan yango nde il faut olata esprit wana que non moi je suis plus fort que Satan je suis plus fort que les démons je suis plus fort que les sorciers yango bien aimé dans le Seigneur na pourquoi lelo tokeba ko combattre tokokota na combat spirituel contre ba esprit wana oyo bazali kobundisa biso bien aimé dans le Seigneur nakobanda koya na lokola mikolo nyonso tozali ka na combat spirituel nakobanda koya kolakisa bino ba arme nyonso oyo tokoki mpe kobwakela bango tokoki mpe kopanza bango au nom puissant de Jésus il rôde comme un lion rugissant boyebi ke lion na zamba soki agangi banyama nyonso bakotaka na mabulu banyama nyonso bakimaka pete c'est un lion qui a rugi bien-aimé dans le Seigneur bien-aimé dans le Seigneur mais notre Dieu a bangami les lions de la tribu de Juda oyo kanano Bible et le Bible yango verset ya boye ezali verset ya enseignement mibimba mais tozana ntango moke kaka balobi ke il rôde comme un lion donc aza na ye lion te azali korode lokola lion le lion c'est Jésus-Christ le lion de la tribu de Juda est-ce que tu peux mettre la Yesu maboko te na poko lelo beta maboko pona Yesu c'est lui le lion de la tribu de Juda yango de toluka Yesu avant da kat na biso ya o vandisa Yesu o kolisa Yesu kat na vie na yo na entendement na yo na makanisi na yo ezali yo nde moto bazoluka ete pona nini ke ondimela Yesu pona nini ke puissance ya Yesu Christ e ya kat na bongo na yo yango to vandisa Yesu na kat na mabota na bana na ba finance na nyonso totala mbongo te totala makambo oya mukilité daya le diable est à côté de toi osali erreur yango de bakoboma yo okokufa yango esprit de mort tokoyeba kobenga nango lelo na pokwa lelo esprit nyonso wana ya sorcellerie ndeko nanga mawa te na basorcier yango bien aimé dans le Seigneur il cherche qui il va dévorer mais à quoi dévorer Moutounion sauté Bible le dit que le diable est en train de rôder pour dévorer tout le monde non la Bible dit que qui il va dévorer il y a un groupe il y a le diable à quoi il va décider non à quoi il va dévorer non il y a à quoi dévorer bah ok bah cause la maille était bah quoi il va tambour la vie na bango bah so banga zambete
tango ozali kotambola na vie ya masumu ofongoli porte otiki ke bandoki bafina yo ndenge balingi bandoki basala oyo balingi na bomoi na yo tala bomoi na yo ndenge ezali kotambola ezali malamu te. Alors résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Alors que tout résister yenani arme moko ya ba arme spirituelle c'est la foi. Il faut avoir la foi en Dieu. Il faut que tu aies na ensemble comme dit la Yesu Masia vanda kat na bomo na yo soki Yesu Masia nano vanda te kat na bomo na yo soki nano bele la Yesu Masia te vanda kat na bomo na yo. Il n'est pas encore trop tard. Même ce soir, tu peux le faire. Bénéla que Yesu kota kat na bomo nanga. Ndeko nanga soki Yesu avandi kat na bomo na yo. Ndeko nanga yangonde foi na biso et vandi kat na Yesu Masia. Yango Jésus est plus puissant que Satan. Jésus a longa Satan. Yangonde et longa la victoire wana. Yangonde apesa biso yangonde tokotanga dans le Seigneur Luc chapitre 10 verset 19 wana totanga yango avant tokota na prière na pourquoi Luc chapitre 10 verset 19 et le bien-aimé dans le Seigneur. Pas Bible na yo yaya, pas Bible na yo. Alléluia. Ata kutozali koya na prière o ezali muki ezali à moins de 30 minutes tosilisi na biso mais ezalaka na Bible na yo. Alléluia. Ete yangonde ezali mwinda na biso. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Encore une fois, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Mais dans le Seigneur, ezali pouvoir onkolo ayako pesa biso yango de kada ya diable ezalaka na place oke mais ba petit o ndenge ni ba ko pesa bango pouvoir kolekanga bien-aimé dans le Seigneur yango de na munoko na yo Seigneur alobi ke to tambula likolo ba nyoka nyonso wana to tambula likolo ba scorpion to tambula kotala nyoka na ndenge littéralement nyoka te nyoka ezali elingi ya satana na batu na ye nyonso na ba clique na ye nyonso bien-aimé dans le Seigneur scorpion ezali kozwa biso na kati na mokili bapasi oyo tozali komona badifficulté oyo tozali komona yango ele tokonyata yango na pokwa lelo satana tokoki kotikela lisusu tante bien-aimé dans le Seigneur et sur toute la puissance de l'éternel puissance na ye nyonso tokoyeba konyata yango na pokwa lelo. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur yango nde tokobanda koya boye mwa minute moke boye tokaboli mpe parole de Dieu ete po ete boyeba ke mpo na nini ozoprie tokoya teke tobondela lokola bato ya liboma non tozobondela tozoyeba nini tozali kosala. Alléluia. Tobandi koadore Nzambe anda koadore ye na pokwa lelo azanzambe. Alléluia. Komisa ye na pokwa lelo. Alléluia. Il est dit d'être adoré, il est dit d'être exalté en toi Seigneur. Il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Alléluia, qui est comme notre Dieu. Nul n'est comme notre Dieu. Zamboya Batelibiso, Banda Torotina, pourquoi Alléluia. Alléluia, Kumisaye. Alléluia, pourquoi tous ces limités kaka pour la journée Alléluia. Talabambula wana Yosanamo, Banda Botamati Lelo, Zoko Kumisaye. Bible et le vérité, alinga kaba action de grâce, et en mode Seigneur tout, toi adorer, nanyoso, oyabaki kosala, katina bobo na biso, tina ajoana okomi, tale bele bakufa, ma bele basasus na bomo ete, zambe na na commission, petenga na lekite boy bakufa, ata to botama na bango, ata to kola na bango, ata to tanga na bango, mengana leka bango te. Merci Seigneur notre Dieu. Alléluia pour la vie. Alléluia pour la cadeau ya vie, pour la souffle de vie. Nzambe langa soki ezalaki pour la kofuta facture. Nalinga ina zuwa wapi, mete na futa facture wana. Mais facture moko, et paiement moko ya gratuit. Alléluia, je te bénis, je te rends grâce. Alléluia, tu es digne. Mon Dieu et mon roi. Na pambolio, na pokwa lilo, na pambolio. Pete ujadi nzambe, nzambe yo pesinga susu pokwa oyo. Alléluia, na kumisio. Pete bele bazali na bopito na moment oyo. Et bele bazali na basoin palliatif. Bazali causer l'air dernier souffle. Alléluia, nzambe nanga. Na pambolio pour la santé. Dekolanga ekomisa ye. Makambo ya kokomisa nzambe eze ebele. Apesa yo bana. Alléluia, kumisa ye. Ndekonanga apesa yo un toit. Tango ke tozali kati na bamboka oyo. Alléluia, bamususu bazali baklocha. Mais toi tu as un toit.
komisa ye apesi yo eloko ya kolia. Alléluia, bana na yo bakufi nzala te. Komisa ye pete abateli bana na yo, abateli mobali na yo, abateli mwasi na yo. Alléluia, ndeko nanga komisa nzambe. Alléluia, pete azali mobateli malamu. Là, Seigneur, la semaine passée, je pense, ou bien cette semaine, total dans ma information, ndako moko eziki bana baziki na kati ya ndako komisa nzambe pete nzambe abateli ba oyo yo. Alléluia, nzambe tata topamboli yo tozokomisa ye na oyo azali nani azali mokeli na nyonso. C'est lui qui a créé des choses visibles, invisibles. Tozokomisa ye. Alléluia, il a créé la terre et le ciel. Il a créé les sources d'eau. Alléluia, alléluia, tout a été créé par lui et pour lui. Alléluia, tozokomisa ye. Alléluia, alléluia, on soit salé. Alléluia, oyo azali. Il est omnipotent, il est omniprésent, il est omniscient, il est incomparable, il est infaillible. N'est-ce pas toi notre Dieu qui est dans le ciel? N'est-ce pas toi notre Dieu qui domine sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi notre Dieu qui a entre tes mains la force et la puissance? N'est-ce pas toi notre Dieu en qui nul ne peut résister? Qui peut te résister, Seigneur? Alléluia, tu es le Tout-Puissant. Tu es mon Jéhovah Jireh. Et Seigneur, mon Jéhovah qui pourvoit à mes besoins. Apana pambolio. Alléluia. Alléluia. Zambela Boma. Alléluia. Tu es, Seigneur, mon Jéhovah Rapha, et le Dieu qui me guérit de toutes mes infirmités. Alléluia, Napambolio. Alléluia, alléluia, aux agneaux soporanga. Tu es tout pour moi. Alléluia, Napambolio, Osopa Makrana Yoponanga. Tu t'es rabaissé, tu as même pari comme un simple homme. Tu as même accepté de venir mourir sur la croix. Alléluia, pour moi. Alléluia, c'est pourquoi Dieu t'a souverainement élevé. Il a élevé le nom de Jésus au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel et sur la terre, et que toute langue confesse, et en dessous de la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia, donc commissionné. Yonde to longa satana nazali ko déclarer longa na yo likola satana ngoma na Golgotha il y a 2000 ans passés. Alléluia, oh pambolio na poko alléluia de kunanga zalaka na temps ya ko adorer nzambe zalaka na temps ya action de grâce. Alléluia, na liboso na nzambe alinga kaba action de grâce. Alléluia, tozo komisaye. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur a commis sa biso bakritu ya ofele lelo na koma mwana na nzambe na mérité nanga yango te papa mais salingo luna yo papa. Alléluia, yango grâce au salanga salango na bana nanga salango pe na libota nanga salango na bayinyo sonan bayibi te bayeba yo pe lokola o sopa makila na yo. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit dans le livre de Romains chapitre 4 verset 25 qu'il a été offert pour nos offenses, pour nos péchés, pour les péchés qui n'étaient pas les siens, mais il est ressuscité pour notre justification. Moko na moko abandi kosenga justification ya yo, ya bana na yo, ya mwasi na yo. Seigneur, justifie-moi. Alléluia, il est écrit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Papa et ko moko te et condamné nga. Alléluia, zambeta na telemi na sima. Ya maloba oyo et condamnation mon côté. Alléluia, accusation mon côté. Alléluia, parce que tu es ressuscité. Alléluia, pour notre justification. Justifie-moi, Seigneur. Na maloba nyonso ebaki bimana mnoko nanga. Alléluia, Zambé, limbisa papa, limbisa tobandi kosenga, mwana ye likolo na biso. Na pourquoi lelo, papa, ne te souviens pas de mes péchés, ne te souviens pas de mes erreurs, ne te souviens pas de mes manquements, mais pardonne, Seigneur. Alléluia, Seigneur, jette-le au fond de la mer. Alléluia, papa, kotanga mabunga nangaite, kotanga mabe nangaite, yokela ngamawa. Est-ce que tu es là, mon frère? Est-ce que tu es là? C'est la prière du soir, la prière du soir avant de se coucher. Bien-aimé, ton le Seigneur, ton bongisa peut-être que décolala et théolala na accusation mon côté, olala na condamnation mon côté, prière ya kosenga bonimi savant ya kola de konanga ezali moyen ya ke diable aya ko afunda yo te soka afundi yo toko tombo na bedele ya makila na poko lelo. Papa limbisa grâce na yo ezali likolo nanga likolo bana nanga. Alléluia, et comment était croire au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Bana oyo bazali famille nanga. Alléluia, bonde la pona monsungi na yo. Alléluia, Zambé bikisa limbisa monsungi nanga au nom puissant de Jésus. Est-ce que vous bonde la pona monsungi na yo na pourquoi lelo était mana
Mananzambe ezali likolo na ye. Mananzambe ezali pe likolo ya famille mobimba. Mananzambe pe ezali likolo ya bakretien nyonso dans le monde entier. Papa mana yo ezali likolo ya bandeko na ngai tozobondela na bango na pokwa lelo. Alléluia Nzambe. Opesi ngai bango ete nakamba bango papa. Ikete grâce na yo ezala likolo na bango. Condamnation moko te. Toi tu as été condamné à notre place. Alléluia papa. Alléluia. Justifie-nous parce que nous sommes tous ton peuple. Nous sommes tous les troupeaux de ton pâturage. Nous sommes tous l'ouvrage d'éternel. Papa Limbisa. Mana yo Seigneur. Découvrir pe mokili mobimba. Alléluia. Est-ce que tu es là mon frère, ma soeur? To bandiko bondela. Ezali bondela avant que le kola. Nous allons invoquer le sang de Jésus. Seigneur, purifie-nous. Seigneur, sanctifie-nous. Par le sang, sanctifie-nous. Au nom puissant de Jésus. Makila. Yango ndekolanga. Ba ablution spirituelle yango. Yako senga makila. La purification. Yango soki tozali purifié. Yango nde tango kola. Moye munguna asimba yo. Ezali te akosimba yo te parce que tu es pur. Seigneur, purifie-moi. Sanctifie-moi. C'est comme ça que tu dois prier avant de te coucher. Pour la purification, la sanctification par le sang, car il est écrit que sans l'effusion de sang, il n'y a pas la rémission des péchés. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons la puissance à Makila, et couvrir le biseau, et couvrir Bandak na biseau, et l'embo ya Makila, na bilongi na biseau, et l'embo ya Makila, na Bandak na biseau, na bana na biseau. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a la puissance dans le sang. Alléluia, que la puissance qui est dans le sang de Jésus soit mon partage ce soir au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, non seulement la puissance, il y a aussi la victoire. Nous avons déclaré la victoire. Alléluia, tout de suite au côté. Na vif, il y a sujet, na biso pourquoi alléluia, il y a keko bundisa, munguna, alléluia, il y a mawate la munguna, alléluia, puissance. Elonga makila tango tozali kolala alléluia tango bakoya ete babundisanga azota tule elonga tango ya combat spirituel nekonanga tango alléluia tango ya délivrance et bototi kango na sima tokota na combat spirituel parce que mungu nazoluka ete halali sayo mutu na se halali sabana na mutu na se aboma biso il ne vient pas pour se jouer avec toi mais il vient alléluia azali koya tekwete asakana na yo azali koya de kolanga est-ce que uzaliwana na pourquoi alléluia tozota tule elonga ezali katna makila au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, et couvrir le biseau, alléluia, au nom puissant de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, to continue à bitumba, to allez côté les mères, munguna, la Bible nous dit que to résister, alléluia, to résister, ya biseau peto zako bundisa yeto koko tikate, bando ki basa na kimia tika, alléluia, Satan a cause na kimia tika, Satan avanda kat na ndakula yo na kimia nyos, bando ki la famille na bio, bazali inquiété parce que tu ne les combats pas, alléluia, les combats spirituels contre les sorciers, vif, il y a sujet, il y a prière, il y a pourquoi, alléluia, bando ki nyos sa famille, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Tozali kotangango, namukanda ya Psaume, chapitre 18, verset 14, ezali, et bibundeli moko, tokoyeba kobelela yango na pokwa lelo, na kanya bayi na biso, na oyo nyonso ayebi likambo na yo, na oyo nyonso azali kobundisa yo, alléluia, tozali kobelela, ba grêle, na ba charbon ardent, alléluia, et komami na mukanda, ya Psaume chapitre 18, verset 14, alléluia, tozobelela, ba grêle, alléluia, mabanga wana ya mbula, oyo ya mabanga wana, ya mabanga yule ekweya na oyo nyonso ayebi likambo na yo, alléluia, alléluia, au nom de Jésus, na kindoki ya famille, alléluia, na siège ya sorcellerie ya famille, yango nde ezali place bayaka koluka yo, na association nyonso ya bandoki, alléluia, bakota yo na ndako basorcier ya famille na yo, na famille obalela na mboka oyo tovanda basala association mo tozobelela makala ya moto ekweya na association ya bandoki, alléluia, au nom de Jésus, oyo nyonso ayebi likambo na nga na bisika nyonso basalaka bareunion na bango, makala ya moto ekweyela bango bagrele epanza bango, au nom de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, namukanda ya Psaume
toujours, verset chapitre 18, verset 15, bazoli bela biso kake, yango toujours bele la kake na nzambe, papa kake na yo, elanda ba yini nanga, elanda ba nyonso bazali ko bundisanga, elanda to botama na yo libumoko, awa tozali na makambo molimo, na molimo makambo ya ko botama libumoko, ezali te kake, kake na nzambe, eyaka pe na mupepe na nzambe, et emporté bango, ezala ba démon, kake na nzambe, emporté ba démon, besprit nyonso, oyo bazali ko agir na kati na vie na yo, oyo bazali ko détruire vie na yo, alléluia, pourquoi alléluia, pourquoi alléluia, alléluia, kake na nzambe, eyaka na mbula, makase, eyaka na ba éclair, na ba tonnerre, alléluia, ba éclair, ba tonnerre, ebeta, na kan ya ba ili na yo, na kan ya ba ndoki wana, akoki kozala na kimia te, yozo la disa epongi, yozo tika ye na kimia, au nom de Jésus, bango bazo tika biso na kimia te, je vais te kotika bango, na kimia te, au nom de Jésus, au nom de Jésus, kake, mon peuple, makasi emporté bango, et comme amena mukade ya psaume, chapitre 35, to tangango, namuka, na verset 5, na 6, était qu'il soit comme des balles emportées par le vent, alléluia, mon peuple ensemble, emporté, ba nyonso bazali ko bundisa bomo na yo, ba nyonso bakota kati na vie na yo, ba démon nyonso, ba esprit maléfique nyonso, oyo bakota kati na vie na yo, alléluia, qu'il soit comme des balles emportées par le vent, et que l'ange de l'Éternel le chasse, papa ange na yo, a chassé ba démon d'esprit nyonso, oyo bakota kati na bomo na nga, oyo bazali ko détruire vie na nga, et tant il y a combat spirituel, quand il y a combat spirituel, et tant il y a ba vaillant combattant, est-ce que tu es un vaillant combattant, que tu es au combattre ba démon, yango de te déclarer de tumba, yonde au continuer yango, au nom puissant de Jésus, alléluia, que les routes soient ténébreuses, alléluia, zela ya ba yini na yo, pour nyonso bazali ko bundisa yo, alléluia, que les routes soient ténébreuses et glissantes, alléluia, au nom de Jésus, au nom de Jésus, yango de tout temps yango, na psaume chapitre 35, chapitre 35, verset 5, 9, 6, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, en combat d'accueillir le bino, ma bibundeli, était avec les versets à l'appui dans la Bible, alléluia, n'importe quoi, alléluia, tous aussi, ça, psaume 35, verset 8, alléluia, qu'il tombe dans les filets, filet wana, alléluia, awana pourquoi alléluia, na ba filet ko batieli oke bakanga na filet wana, bango moko bakoya, na mabulu wana ba kimboli, bango moko bakoya na mabulu wana, alléluia, ba yini na yo, ba yini abana na yo, ba yini alfi na yo, bakoya na mabulu wana, au nom de Jésus, au nom de Jésus, bokoya na mabulu wana, filet wana ikamba bino, alléluia, liwa wana, oyo batieli yo liboso, bango moko bakufa, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, te font venir de là-haut, mawate, il y a moins de côté dans le combat spirituel, alléluia, au nom puissant de Jésus. Toi, vas-y, quand tu vas bouter la vision, maman, beaucoup d'enfants, papa, battre la vision, n'a boutou, oh, papa, alléluia, yo t'es moutoloba, et t'es mon côté, à quoi y'a troublé pour la vision, alléluia, nzambe tata, mon côté a troublé pour la banana, mon côté a troublé pour la nanga, mon côté a troublé pour la vision, papa, protège-nous, alléluia, sécurise nos demeures, Seigneur, sécurise nos demeures, alléluia, protège-nous, puissance, ya makile couvrir biso, alléluia, makila na yesu eza la couverture na biso, tola la nation, makila na yesu eza la couverture na biso, protège-nous, Seigneur, na barada na bango, bamona biso te, papa tango biso te tokolala, tolala te lokola bapagano, papa okita, olobela biso, orevele biso, bango tomona, bango toleba bango, alléluia, olakisa biso makamine, makambo ebombama, au nom puissant de Jésus, alléluia, Zambé tata, papa merci, alléluia, pour la grâce accordée, na banana yo, pété na pourquoi, alléluia, tu es sous le bon na yo, pour la quoi, pour bundisa, ba démon d'esprit, non se basali ko bundisa biso, que toute la gloire te revienne, au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant te bénisse et te garde, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce en abondance. Que le Dieu Tout-Puissant tourne les regards vers toi, qu'il te donne la paix, qu'il te donne tout ce dont tu as besoin, et pour la vie, et pour la piété, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bika lo boko na nzambe na pourquoi alléluia. Grâce à Nzambe et accompagner nous. Oh là là na kimia, au nom de Jésus. Okola mukana kima ko banga ilo côté. Yesu azana bomo. Avec Jésus-Christ, ça ira, bien-aimé, dans le Seigneur, ça ira avec Jésus-Christ. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ, qui m'y a ensemble, et la mort, au nom de Jésus.
Amen, 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 amen. Acclamons, acclamons, acclamons le Seigneur. Tokomi na suka, bien-aimé dans le Seigneur. Tikete, nzambe dayo, akumama. Toko bada kokuta na boye, pokwa nyonso, ete tobundisa satana, ete mabota na biso, emona loboko na nzambe. Deko la ngai soki nano sabonete, sabone na yo. Ete tinda pe partager pe et pas baninga lobela pe bande konsus na monoko bansusu nazali ke otindeli ye ozomona réaction te mais lobela ye po ete yabika po ete yo lifuti wana soki yabiki soki asunga lifuti wana eza na mutu na yo ezali ke yo nde mutu oyebaki komema ye na nzela ete asungama yango bien-aimé dans le Seigneur na parti ya commentaire ça fait commentaire afin que bansusu basungama soki oza na témoignage ou bien obengi biso ou bien otie yango na parti ya ba commentaire yango de batususu bakosungama na yango tanto komi ana bien-aimé dans le Seigneur tokomi na suka tokuta lisusu mukolo na lobi pona libonde lisusu ya avant ya kokende kolala au nom de Jésus, amen, amen, amen.